chez Asteve, Binga, les boules à métro. Ishoi, na quelle réunion? Et dis mon cher. Bana Saint-Paul et papa au fleur Biso bana Saint-Paul toponi au papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo tosengi lisanga boboto Oneko, Esengo, Bandeko, Balandi Radio Lisanga, Totondi Bino, Botondi Mingi, Pona, Fidélité na Bino na Radio Lisanga, solo, Poko ya Lelo, Poko ya Mokolo Moa, jeudi 29 mars 2012, Tokuta na Bino Lisusu, na Nzela Radio Lisanga, Potoka ba ya Milongongo ya Motuya, na ndenge ya bomisa ntwalaka na bino chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h. Tokabolaka na bino masolo na Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga, point de soutien congolais. Balingi koyeba mingi sur Radio Lisanga pe Fondation Lisanga. Boki kotala na www.lisanga.nl. O boko yokezala bino yesu kitenge. Nde toe lisusu na pokwa lelo. Po to koka kosala ete toza na bomoi. Pona yango nde tokoluka to yebaka tango nyonso nde tokabolaka boyebi na biso pambate yango nde esungaka biso to koba na bomoi to koloba boye esika nyonso bozwami kimi ezala na kolanda programo ya Radio Lisanga ezala bayeba kolanda biso na baposte na bango ya radio na kati ngumba Amsterdam esika toko emetre to na nzinga to baibanso esika nyonso bozwami bokolanda biso na nzela ya wewewe totondi bino botondi mingi na ndenge bozalaka na biso tango nyonso pe biso to ye poto lakisa ete na bamboka na biso kala ndenge toyebi ezalaka na mpokwa mingi bato babandaka kopusana na moto koyotolo pe koyoka mateya ya baibanso yo bazalaki na bwanya na boyebi bao pe bakolaki deja mingi pona kokabola boyebi na bango pe na basusu nde biso pe toyaka boye tolukaka o toyokaka na bato pe bato balingaka komikomisa bango moko po bakabola na biso masolo pokwa ya lelo pe ezali pokwa oyo toipe na baito yambi na studio tokokoma wana pe poto kabla masolo na bango elongo botondi mingi oyo ezali mingi to salaka pona likamba bai mboka République démocratique du Congo to ebete sengeli to miyeba nde tokoyeba pe lolenge kani tokoki kotambola na bomoi bwa biso okoki kotala omoni ete yo zali tamusu na mikili oyo toali olieno malamu otondi omeli pe olingi omela olali pe mpongi olingi olamuki olati ndengo omonaki olata alobi ete batali bokoso ya bato bai na mboka kuna totika ekipe yo lisusu te kasi wana eibe makanisi makala nde sikoyo mingi tosili koyeba ete esengeli totelema po esika yo uta nde esika oyo esalaki ete yo na mokili esengeli pe oyeba kosunga bai kona kozela kaka te likambo ya kokwela yo moko personnellement po luka sikoyo bato baya kotala tina na yo potango bato bakoyeba ete yo ozalaka na yo absent okoyeba pe kojije absence ya bato na likambo na yo te totelema oyo edwi moto edwi yo po i moto oyebe nde te
Solo balandi radio lisanga to komi tango tolingi to kabola lisolo. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo, rest in peace. Solo tika ete to koba na masolo na pokwa mwalelo na kati ya studio to alipe na bandeko baye ko kabla na biso masolo tika ete bas introduire to ko senga na bandeko to ina bango na studio ba pesa mbote na balandi radio lisanga. Mbote mingi na pesi na ba auditeur ya radio lisanga tokutani su lelo ezali ngai wabino Emi Luamba Amsterdam. Mbote bandeko bino nyonso bozali na ndako na pesi bino mbote ngai wabino ikoko. Solo totondi bino pe botondi mingi Emi Luamba pe ikoko ndenge bozali ya biso na pokwa ya lelo na studio ya radio lisanga po to kabla na bino masolo na pokwa o ya lelo. Ndenge toyambi bino toko linga penza toyoka Emi Luamba solo na tango oye lelo kosola na biso to banananu koyeba lisolo oyo yo yaki nango po tosala kaboe po soki moto ai kosola na biso a zonga na likambo yaki nango te nde tokoba pe na masolo misusu. Di message na yaki nango ezali mingi message ya mobilisation, la cotisation, ya effort oyo toza nango besoin pour la libération mboka. Boyebi bino moko e place bozali ke libération mboka na biso ba étape ebele déjà tu dois franchir to moni ke il faut tous un moyen, même moyen financier, c'est très important pour tout passer vraiment à l'action et libérer mboka. Mais comme boyebi bino moko ba masolo la onda mundambu ko solo mo bimbanyo sauté pour ça masolo kati ya samai. Mais mobilisation zo senga manaba na nyoso ba patriote ba patriote ba combattant ba no ba mboka na bango. O ba na mura mboka. Batinda ba œuvre na bango au ya Radio Bendele. Radio Bendele ba ko contact na www.radiobendele.com. Donc ba olaksa ba ondeni ba otinda on pa moto ya yambo ilo poka yende mtaza centraliser za te likambo ko mbongo na nga na oyeba ndenge ba osala ngote ba yo pesi nde mbongo pour la libération mboka et puis ozozela ota la libération mboka na yo poza la kimia na mboka na oza na dignité na mboka na oza na fierté na mboka na yo oyo zalaka nango liboso yango wana donc message penza ya mo na yena yango avant na kene na ba détail. Oui, na beta moi c'était na likambo papa Luamba lobi concernant ba cotisation ba kopesa mbongo pour peuple congolais to ebie alingi mutu ou alingi likambo ezala toujours ezala correct soki apesi mbongo ata apesi 5 apesi 1 euro ata apesi 10 nyonso to ekomonana bakopesa ye reçu ezali déjà eutaki à partir à Londres ezali epai ya mama combattante aza na biso na Amsterdam awa bokozwa bakordone na ye plus tard yango wana nde nanga na beta moi c'était solo toyoki ndenge bolobi ezali likambo ya kotala na radio Bendele pona koyeba ndenge ni ya kopesa cotisation boko kakasi koloba poto ebi bien eza pona lutte ya libération ya pays ndenge boti koloba Emi Luamba olobi yango bien libandeli wana keza malamu
to sikola mboka eza na maboko ya biso moko. Okoka koyebisa bayeba kolanda biso malamu soki gestion ya mbongo wana pe mingi ya lutte oyo eza kosalema na financement wana soki eza kosalama na organisation nini? Nayebi ke Radio Bendele mutu azo récolter ba quête wana. Omoni à l'intérieur mbongo wana destination nango na comment ils ont la gérer wana na ebité même soki na yebaki peut-être na koloba ngote parce que eza ba misala o ba osana sama eza te ke bozo pesa ba quête na ba mbongo po bokene ton église non eza ba mambibele eza na kati wana donc ok bakotalisa ngonte soko opesi œuvre na yo pour la cause moko yo pesi na yo parce que tout le monde attend ozotinda mbongo ba otinda ba mbongo to na ba end tout ça pour bana moko ba paralytique tout ça mais yo tant ozopesa don na yo luka te ko ba mbongo to yo ozopesa surtout la cause eza cause moko juste il faut pesa parce que ba résultat au monde nango soto okufa te moni tam susu question o comprenez que bien te ezali te pona koloba musala penza soki ba osala nango ndenge nini ba kozwa eloko oyo batie place bote mais organisation nini oyo ekosala gestion ya c'est-à-dire eyali na kombo ya radio Bendele to radio Bendele aza moyen oyo ezosala mpona mbongo wana ekota ezokende na appareil ko to eza mpona bato bayeba ke pota mosusu bato basi bayoka epe message na ndenge mosusu bayeba ke eza même message wana nde motu yo ozopesa ta mosusu bakokanisa eza so message mosusu bato balandaka radio parce que omoni bamasolo misusu si tosolola tokozongela yango te bato balandaka radio lisanga bayebi ke ntango nga naza wana se appareil ko moto aza wana ozomona ntango nazoloba radio Bendele c'est-à-dire aza apuye na appareil ko parce que radio Bendele azaka radio na biso ya bapatriote motuna etuna na maki na pamba te parce que omoni tant to sala radio ezaka batu msupe batunaka ba SMS yaka omona pe tant msuka tant to kangaka studio bo omoni batu batuni moi to zonga suna studio poto pesa mo réponse ezaka te siko tango wana ekozala éclaircissement ngana kopesa ezala susu ya muto yaki na message nde mtapesa kite yango wana omoni soki tozosola so na moni que vide moko ezali quelque part donc il faut na lukana salete et à la combler na lisolo po batu bazwa message ya okoka o bakoza na besoin po mon tiko boye batuko baebi message so bayokaki yango po tamsu bayoki yango pe na radio te tamsu bayoki na nokwa mutu msusu siko tam bayoki susu yo lobi baebi keza même message wana o bayokaki mutu moko betelaki bango et yango siko donc eza kwa confirmation siko yo c'est ça papa je n'ai très bien que la position où Yozali maintenant donc ça a kolobisa biso mais c'est que ngape omoni tolingape kolobate kaka pona koloba parce que ça responsabilité muneno na ozwa bazolanda et puis bon moni alors na sens wana pona biso eza déjà kitoko parce que ndengo lobi ya biso responsabilité za kolobisa bino lokwa to lobisi bino boye na likambo wana to sepeli po to moni ete bai bazolanda biso pe bazomona ete tozopusa na lisolo ikoko loba nalingaki na bakisa lisusu pona motivation ya bandeko oyo bazali na possibilité ya kopesa en tout cas cette fois-ci ba koka kofungula mitema na bango pona koluka ko aider makambo oyo etali mboka pe oyo ezali koleka kuna po il y a aussi quelques compatriotes et résistants combattants bazo sala déjà bazo senga déjà bandeko mais bandeko mususu bazo yamba bango malamu te mais ba mekalan ko kitisa mitema bai bake likambo tozalango même si tu vas na poto ndenge yo lobaki papa yesu lobiki ndenge tozolia toza komela olati donc okanisi vie eza ndenge wana c'est pas ça suka tout le monde tokozala obligé tozonga na mboka alors retour na biso ozala yo ko sepela tango zongi na mboka okomona babilongi moko oyo yebite et puis batango sur bazo maltraiter je ne pense pas que ko sepela do bandeko o baza na Amsterdam o baza na Hollande o baza ko landa ngai
bafungula mitema batala te au parti pris au nani te but ya kusangisa makoki eza mpona likambo moko oyo biso nyonso toyebi. Ya solo tolobaka na bino na radio Lisanga wate lutte mpona kosala ete makambo makongo ezala na ndenge tolingi bakongolais bakoka kose retrouver na kati eza multiforme. Ndenge tolobaka na bino ezali multiforme elingi oloba ete tokoki kobwaka te lutte oyo eza na forme mosusu ke oyo ntango mosusu moto mosusu aza koapresie to aza kobunda po biso surtout tokoka kobunda lutte moko ya ndenge moko te. Donc na baforme mingi wana oyo yango ezaleli nde esengeli toyeba parce que toza kaka na monguna moko te po ntango mosusu tokanisaka monguna azaka ye moko wana soki oyeka kobundisi akwe esili te. Toza na banguna ebele oyo balingi mboka République démocratique du Congo ekende na lolenge oyo bango bakolingela. Donc pona kokoka kobundisa ye malamu ezosenga pe lutte moko multiforme. Donc likambo ezali ya kotala baforme ya balutte ndenge ezali e koapresie yango na ndenge ezaleli. Eza te komona yango lokola koto oyo bamemeli bato boye kuna yesu bazomemela bato boye bonga su bamemeli non. Parce que na ntango oza na bandeko na mboka kuna totika soki baza soki 8 bon na mbula moko bakosengo code combien de fois. Donc eza pe baforme ebele pe bakode kokendele wana oyo kotindela. Donc soki sikoyo oboyi kobunda na ndenge ya multiforme ben nayebi te soki okanisi okolongola bakode wana nyonso 8 so bakosenga ngo 4 fois na forme moko ya lutte oyo okokanisa parce que tomitunaka ntango makambo eleki ezala na Côte d'Ivoire eleki na Sénégal makambo ezozala ya kokesena ndenge ezoleka na basituation mosusu Tunisie Égypte okomona to osaka référence na situation na Congo tokoloba kasi poni Congo eleki boye te mais soki totali basituation wana mboka na mboka ezokena ndenge nango mpe akokesena. C'est-à-dire ba moyen eza mingi oyo bokoki kolutte mpona changement ekota na mboka na bino. Heureusement toza biso surtout obligé po tolutte na ndenge moko te. Donc na tango tomoni bato mosusu bakosala lutte oyo biso tokosala te s'il faut soutenir bango na forme oyo neti lelo to yambi bandeko na biso baye ko expliquer vraiment soki okosala te po na sima o bando critiquer ke bawana balobaka basaka eloko te tomonaka te bayebaki so ba moyen eza te yo po koza responsable parce que osungaki te. Tokoba na lisolo tokotala pe ba situation ndenge eza na Congo na Afrique kasi na ngai na okana likoko otangaki likambo ya mama combattante ke ba coordonner na epe europesama Yemoko, il fallait to yana elelo. Bon, malheureusement, l'emploi du temps bamboko to fandi. Balasima akosala na biso, akosala rendez-vous na yo. Comme ça, Yemoko aleka, a expliqué, a pesa sango, a betambela, ba onyusu bazala bandaku ba yokaye, et comme ça, et kozala sengomi. Malam, wana toko zelaye, tozali na ndenge ya bomesano, ezali problème te. Tosola kasi tolingi toyeba pe siko parce que toyebi ke na cadre ba stratégie na biso tokotaka bozindo te ndenge elobi Emile Luamba masolo ya sa mai tobeta ngo kaka na se ya mai siko lokwa tobimisa moto likolo po tosola na bye na mokili tosola bango makambo bango bazomona kasi biso tokomona kuna sa mai wana toyebi yango Emile Luamba yebisa biso kasi ndenge omoneli ministre belge des affaires étrangères akei na Congo kuna likambo yango démarche na ye wana eloko ni ozo retenir nango tozomonela yango ndenge nini. Mais en fait ngezo comme ça a été parce que Kabila si ba confirmer que chef de l'État nous on le sait. Donc, voilà, c'est la suite logique. Et le voyage, ça commence. Ce n'est qu'un début.
Voilà, eza nango te ye mutaki légitime ndenge bato mosusu babandaki kokanisa koloba ete soki akia kolegitime ye ye asalekaki na ye na ndenge bafraude yango emulunda na cour suprême na ye bon. Non, même américain bango balégitimaki parce que bazelaki après l'élection on a proclamation de l'élection une période d'incertitude incertaine bazelaki bon peuple pas bouger quitter tout ça asphyxié alors américain peut pas mais bon tout légitimer comme temps parce qu'il n'y a rien bah légitimer hein. Donc c'est pas seulement les dirigeants même le peuple là il bouge pas bien hein. Donc c'est pas seulement les dirigeants il faut autant la problème dans sa globalité pour comprendre sinon tu comprendre qu'un problème de moitié puis on peut ça responsabilité on va condamner tout va comme un fou. Donc, il faut analyser sérieusement. Quoi. La responsabilité est à niveau peuple. Hein. Pour le peuple, le Sénégal, on a l'équipe pour le peuple intégré. Il faut une déclaration sur la radio contre WAD. Donc, il intègre l'action. Voilà, le peuple a émancipé l'Afrique au moins. Na situation ya Congo ndenge lobi wana peuple aza responsabilité monene po wana yebanaki nango même baaméricain kutu bango moko kaka te ata baoccidentois biso surtout toyebaki même kuna na Kinshasa bayebaki soki peuple atelemaki na ndenge bato babandaki kobangela balingaki kofanda su na pouvoir na bango ya fraude te malgré peuple a télémaki na ndenge télémaki wana heureusement il faut reconnaître que eza na bato pe baza ba esprit na bango eza penza esprit militant makasi passé sur place ba char de combat babimisi bango ba telemi ba beti ba bomi ba kangi c'est pas pour rien ti lelo yo Nations Unies azobimisa rapport na e bien ka kendekende na makambo na iti na sukate. Mais c'est pour dire quelque part que il faut plutôt honorer la mémoire ya batu oyo baozaki côté les mandenge wana. Vous avez raison à koloba bongo parce que peuple oyo batu basatandaki na ye, c'est-à-dire na nombre na masse oyo sengeleki aloba non na balabala pona kolakisa ete pouvoir et kokyo kende na ndenge ya fraude ndenge wana te a monana kite. Bango kuna bazolo bake bazako vivre mokolo na mokolo soki ba telemba kendo sala te bako vivre te et pourtant biso toyebi ke kuna ba situation ndenge ezali eza ba situation eza déplorable eza ba situation eza mauvaise batu kuna baza na ba situation moko yo déjà soki bango bazolo bake baliaka lelo na lobby donc c'est-à-dire soki basali bafani na ndaku makamyo se bebiko est-ce que o kokape ko tia biso ma lumière na côté wana ngelo kana ngina bakisa kaka ndengo lobi baliaka mokolo na mokolo soki ozolia mokolo na mokolo c'est parce que mokolingi soko za mutu oyo za la vision obite que ngai nalingi kolia mokolo na mokolo te mais nalingi na lia bano ya bana na ngai ba vivre yango donc il faut se sacrifier il faut aussi la sacrifice. Alors, ça te soki yo sali sacrifice te après ukangi maboko ozo sala loko mokote si maolo bakio naliaka mokolo na mokolo non mais faut oser koloba quand même faut obimali banda il faut dénoncer ba makambo ya mabe soko sa ko sala ba ko dénoncer ba makambo za mabe et ko pousser pe ba o mususu ba éviter pour ngandenge na ebi peuple nanga za mutu moko ali ko za l'informité yo ko ya ko pesa information na mwandambo yo yebi po ya bakisa ya ko koma ko piquer le quoi ya yebi plus que yo c'est ça notre problème donc c'est ça oui et effectivement esprit wana sacrifice yango nde mutu ali makasi mingi pona peuple na biso qui a comprendre esprit wana sacrifice ezali ndenge nini pona ebi batango musukala na kini wana babane koloba soko meki osali boya okufa vadio ba oya okufa vadio ngo nanu totikalo penza komona muto ya kufi vadio boete bato babundaka pona indépendance so babundaka ngote to ebite soki lelo tolungaki koloba to ala soki ndenge nini parce que bato bakende gauche droite mais bakosaka bango pe mikosaka po biso toza na pays ba awa
toali royaume na bango awa boye eza nanu na baterritoire mosusu na ba-outre-mer kuna na bantille oyo eyali kodomine ti lelo oyo bapesa bango indépendance te bakoloba ke bazali pauvre baterritoire wana mais le fait déjà baza na mai baza na mabele oyo elonaka ebotaka mingi donc eza mpe kaka richesse mabele ya pamba oyo eza mpe richesse territoire na peuple oyo baza no bokosesa bango misala ya moins cher mabele nde yango eza richesse oyo eleki nkita eza mabele c'est ça po bato mosusu bazoloba Sénégal kocompare bien que oui tokocompare makambo nyonso te mabele basakanaka nango te basombaka mabele te ya solo tokoki kocompare te so nakoki kointervenir tokoki kocompare Congo na Sénégal te oui po Congo histoire ya biso ebanda kala na forme mosusu na forme ya berceau ya humanité alors soko otali balutte oyo ezo passé na Sénégal na par rapport na biso eza différent na opesa moi exemple moko moi exemple moko ya mokie nga naza artiste alors nasala analyse na bandaki kotala nga mais artistiquement namoni artiste Youssou Ndour abimi mbala moko pa donc monde entier aza connu mais sikoyo na yo kotala sikoyo Luambo Makiadi tozoka Luambo toza bana azobeta miziki babi pe guitare magique Luambo soka azobeta azoka mais jusqu'à lelo musique ya Luambo etikala kokomama te eza la mukanda te mais musique Youssou Ndour akoma na mukanda donc partout ndenge azali akoki ko voyager ye moko atindi kaka ba musique nae et ko sala interpréter facilement par rapport ya Luambo donc elo nangina lo bana ke peuple congolais photo eba ko koma et puis ko eba ko dialoguer est très important pour système ndenge mokili zo tambola lelo est comme déjà sophistiqué ba computer ba makambo ebele donc faut tout le cas s'adapter plus vite sinon tokotika la pendant ndenge tokomi déjà au malichek donc c'est encore plus grave ya solo to eba ko koma wana c'est très important pour to koma pe histoire na biso moko pour soki tozo koma histoire na biso moko to bana ko eba ko corriger erreur ya passé na présent na futur mais lokwa ba komela ka biso na bato msusu et toza pe na ba difficulté ya kotanga histoire ko bazo komela biso na bato wana nde ezaka siko pasi totikala toujours na position moko tozo kanisa ke tozo progresser soki to komi biso moko histoire ya République démocratique du Congo kako to vivre na 2011 toko komango biso mo ba congolais kitoko mingi ndenge ezali wana penza pe ko pesa biso mayele mingi poto e bandenge nini lelo soki siko tokoba na bitumba na biso ndenge toke nango mais so tozo zela bato musu ba komela biso na ndenge ya bango bazomona ya makambo oyebi soki nawe ko intervenir nazaki surpris lelo dans la muki na ke osala mwa basha na koti na supermarché moko ya ba foza ba marocain ou bien ba Algérie na sombi huile de palme na tira même pas attention à bon pe sans huile de palme on a vu na komi na ndaku mon natali yango bakoma Congo mais na kamwe c'est la première fois la moni nga mais quand même tout ça ba produit au éco makati na ba pays étranger est-ce que ça contrôlé et ça contrôlé te alors si ça contrôlé banane baso contrôler peuple a souffrir kene na Congo au moins la ta mafuta huile de palme ya pamba un peuple congolais a kosomba ngote mais c'est vraiment donc c'est compliqué ya solo c'est très compliqué au moni point au toucher ça très important ya ngonde likambo tolobaka soki Patrice Emery Lumumba babomaka eza pona likambo économie ezaki nango likambo indépendance politique te ezaki likambo économie et pe ateaki bato na discours na ya lobaki tosalaka attention na likambo wana mais bato ba comprena yango te bato bakanisa kaka eza kaka ko démocratie eza likambo indépendance économique omoni likambo oyo osoulevé tala na parc de Virunga bakoloba siko po exploiter pétrole eza kuna mais c'est pas la première fois ba exploiter pétrole na gaz ya Congo totika na kotanga ba coltan na bani mususu mais oyo penza l'état imoko aza autorisé pour na ba exploiter ce totali net na ba Nigérien wana pe na Nigeria ba exploitaka pétrole kuna makasi na Shell oyo to fandia abuna Pays-Bas
mais so ozotala bazoloba makambo ba rapport na bango ya ba pétrole ndenge bazozwa batangaka ba oyo ya Afrique te ya bamboka biso kuna toali. Donc eza lokola biloko oyo ebimaka na bamboka na biso eza comptabiliser te na ndenge ekwaki ezala comptabiliser. Ben sikoyo ekendeke na ba poche na ba yango moni sukali na Afrique yango wana po nyonso wana ezokenda likambo olobi ya kokoma po soki biso moko pe tolobi sikoyo tokoma yango ndenge esengeli ekomama wana tokoyeba sikoyo ndenge nini tokende nango. Ben moni eza pe na likambo na kati wana oyo yali soki toke pai tozonge pai eza pe likambo na culture po culture oyo ezosala na bato mosusu ke bayeba ko se retrouver na makambo mosusu na culture ezosala epa na biso toyeba ko se retrouver mingi te na ebite soki ezali oyo bakotisa biso yango depuis colonisation bato mingi bazokanisa te nzoka eza mosala mobimbo etikala ti lelo ezosala na bato ndenge ezali boye to soki eyali likambo mosusu. Nga mpona ngai bon namoni na point wana eza nde likambo ya conscience personnelle po soki yo yebi ke par exemple omoni eloko oyo eza bayebi oyo eza mabe yo moko mpo omoni ke eza mabe alors oaccepta yango donc cela veut dire koza avec ozo comprendre eloko moko te bakoexplike okoma ke eloko eza mabe tandis que yo moko ozomona déjà ke eza mabe. Donc, c'est ça, je pense, peuple congolais a sa conscience, yemoko, pour na makambo, tout ça, na moment où n'dengezo le kalamboka, bitumba, toko fanda awa pendant longtemps, talaba malili, tout ça, banini, bande que belé baso kukate, puis ming baso kuka, même pas kozo ngalamboka. Pona, basa l'este. Ponga na biki namboka, no moko soko ke, quand même, faut à la l'aise. Mais ouais, biso, ukomi kotambola, uti pona, ofai na poto, mais oza congolais. Nous faisons la libre, na mboka, là, on la news au yolingi. Mais pourquoi toujours koukali sous-souté? Ya solo ningo lobi, mabe, soko yebi, sengelo yeba keza mabe, atan balakisi yo yango, zali kambo, oyo, eza individuel na bato, pona bae bandegi nini, ba kende, na lolenge sengeli, na mokili. Siko kuna na mboka République démocratique du Congo, bae basalaki campagne na élection wa lokola ki opposition na komba papa Etienne Tshisekedi makambo ke siko ndenge keboye to pesa bato pasi komone ete mingi na bango balobi na bango bake na parlement bake na bango ko siéger na parlement et pourtant baebi baza na bango na minorité kuno ba conseil loko te toza déjà na précédent ndenge yote koleka na oya ba parti ya Jean-Pierre Bemba mais siko bango mabe wana oyo bango ba moni bato pe balakisi bango bazo sala ka bazo mona yango te eloko nini okoka pe kotia réflexion na bato bazolanda biso na situation wana. Emile Wamba soki otie loba na we bon toke na ikoko banda no iko po nga ndenge uti koloba selon ngai namolaka nyonso eza likambo ya vision po soki oza la vision te ou pata. Au ça la politicien, au ça la quelle que soit ma responsabilité au yuza komema, il faut ça la vision. Vision eza yangonde mutu ekumema yo na musala o yuzo sala. Comment se fait-il que peuple aponi yo alors que non toli yo yo oye na sima ya leader et papa Etienne Tshisekedi olike naza na sima na e pona zo moi poids bon aussi poids alors sikoyo et comment au changer face donc vous avez déjà la position na yo oyo yeba ki déjà banda et bandelike nazo kende kuna pona zo moi profit après na tourner la veste donc ils a makamoko ba politiciens au bazo sala ba bloc en ngwala ce sont déjà excusez-moi de le dire que donc baza bato bazo tika peuple bazo tika bato bazo soutenir bango donc na misère bazo tika bato bazo soutenir bango la souffrance pour peuple wana baza la force té alors ba moni yo bimi comme que soi-disant l'homme fort alors yo a otiki bango abandonné bango et après lobi susu oya la ba tricot
ouais là 5 dollars, 10 dollars, bien et que voilà bon voter là. Après le même peuple va voter, mais voilà ce peuple là va voter les sous en tout cas na monique. Donc mo kay na kufa. Ya solo likamalobi po batu mingi bazo kanisa ngo te, hein. Bientôt po bazo préparer kuna po basala élection provinciale, hein. Bato wana baoya lisusu ai pa peuple po basusu ba participer na bango su na élection po ba jwa su bato na bango susu ka na niveau province po na kaka idéal ezate mais po na ba poche na bango, c'est ça. Mais likamopé même tapo na ba poche na bango ba o bazusu po na ba poche na bango bazo sala nango nini bazo sala nango nini po peuple congolais ça et belé bazana na balabala bazana misala te mais ça la misala créer emploi c'est facile, c'est plus simple. Et ça facile à recréer d'emploi. Mais basalango, pourquoi basoko salango? C'est l'égoïsme. Ou bien habiter sur les abats parti ou basigner que basala bilo musala malam te pour balba vivre. Pour voir les âmes te mabé. Faut ça vraiment donc yo comment se fait comment yo expliquer que yo za mutumoko ba yebio ko sala mbongo et belé que dibotana ils souffrir. Est-ce bon en ça propre ou bien ça mal propre? Donc expliquer mon ding. Va créer d'emploi, so babi va créer d'emploi, moi je dirais chapeau. Faut balbazo souffrir, bazan a besoin de ça là. Na position na bango eza moi pasi po na tang baza esika o bazali po na ba élaborer ba loi, bazo koka même pas ko fanisa makambo etambola ndenge sengeli bato bazana nous déjà na ba emploi kuna ba condition na bango ya musala eza très difficile ba koro bazwa po na kofuta bato ba salaire ekendekete. Mais soki baza kotala pona bango moko ba salaire na bango ba wazana ba fonction politique et mataka et futa maka bien et égoïsme moko munene o eza na kati yango pezo sala bango moyen ba créer ba emploi pour ba partager o bazo zwa wana ezo za très omoni papa yeso eloko na ngina loba eza c'est même pas l'égoïsme. Pour mutu oyo akabakate owe bae donc soko mona ne mbala liboso ko sentir que o akabakate mutu pe azana esprit mabe soko monier owe ba ke non o aza esprit mabe ezande likambo baza ba responsabilité pour mutu o assumer responsabilité na ye a télémeli peuple moko soutenir ye mais aroni makuta kufa que peuple wana zala bien c'est ça ba leader ande ngona biso tozala ngo besoin. Nous avons besoin de faire un bima. Oh non, la pessimino tricot, bomeli masanga, oh mutakufi kuna, oh sombi sekai bakuni mutu. Mais c'est quoi ça? Voilà, bakomi kosaka na peuple congolais. Alors, peuple à la fois, ça bien informé. Il faut pas informer bien. Alors, au moins, Magamna Lobaki. Oui, Emile Wamba. Magamna Lobaki, quelque part, na conférence, moi, tout ça, il y a qui sujet à intégrité à peuple congolais. Au moins, le peuple n'a pas intégrité. Intégrité sur les gens ba combat belé surtout ba combat la vie autour gens nango ko bunda ngote faut en intégrité au moins ni to ko comparer Zaïre Congo na démocratique na Sénégal par grandeur mboka Sénégal les amuké les richesses peut-être miniers ou sous-miniers baza peut-être derrière mais l'intégrité baza très loin avancé. La démocratie au Sénégal, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au Zaïre avec Baptiste Sekedi, Kabila, tout et tout. Vous voyez? Alors, Sénégal, les Alaka, Dakar, les Alaka, première école politique d'Afrique noire. Dakar. Bissou Zara, deuxième. Yango mona, même leader rebelle Angola, les Kaka na Congo, parti politique, na se botama pa na Bissou. Bissou Zara, deuxième école politique. Mais les lots au niveau, tu comme sur 56e. Tout comme côté vraiment l'échec. Or que les premiers, les deux, les trois, c'est fini. Tout comme les quatre étaient. Ils ont une compétition sportive. Ils ont une activité culturelle. Ils ont un jeu concours. Ils ont toujours le premier, les deux, les trois. Mais les autres, comme 56, 53, 54. Donc, Mboka, donc, donc, terrible. Mais solution, il faut libérer Mboka. Parce que Mboka, on va libérer en côté. Donc, tu as toujours un tunnel. Tout le monde a le bout du tunnel. Pour bateau, la volonté, moi, bon, ça Mboka. La volonté, il y a un défi pour le prestige en Mboka. Non. La volonté, l'IA, comme un plus riche dans le pays d'origine, après, occuper le pays, diriger la monarchie, mais monarchie, c'est empire tout.
total c'est déjà banda kala mais schéma ne kufite mais bazo katane ti makamwana tout total ça et kufi na ote schéma nyoka ngozo konyaka na okaka pona ba bomi angote ozomona na ba bomi angote nyoka ngozo na pouvoir les okonyaka le schéma les okonyaka na mais bazo mona ne ti a parler quoi le baka trop bani bon makamwana pe le quoi zo le bango soutenir te sili mais non ko le baka okaka te tanga lo bibino de bokanga bolanda bokangi bolandi ezate ka balozongla ka onka non biso pe to l'agenda toujours leka ozomona alors biso misalo toujours sala eza pour toi na amour ya mboka toujours ba risque ba omona biso côté muso tout ça peut dévoiler donc on s'en fout po toujours bunda po na mboka po arma tungula kufa biso to leki na nini shebe ya kufa to leki shebe ya nini mais il faut se poser question que yo za no leki shebe ya nini oleki shebe na mayele ou bien na nini oleki na lote ma kufa po na koza mboka donc tous na ba héros na biso mwa mingi na koza mboka yango pesa biso pe force que o ba okoya ba o ba continuer pour na libérer mboka là pour un jour ba na biso ba hériter mboka moko plus digne plus stable et plus économiquement fiable au moins le combat no apparaît quoi ça na ngo mokonzi apparaît ko ya nzambo honoré ngbanda amemaka kombane yango wana kombane ezalaka te ke wana koma président ya Congo pour donc la dictature na Congo le régime de Mobutu non ya nzambo c'est la libération balivre wana komaka alobaki te onga na okoma président jour na okoma président balivre ya koma ouvrage ya koma akomane na baréseau ekotela biso ndenge nini bakotela biso bamystifie biso po toyokoma na baniveau toza lelo po tocomprendre po todejouer match wana mosala ya sala yango wana. Et ça, plus un travail de renseignement qu'un travail d'un président de la République qui a l'ambition de diriger le pays demain. Donc, il faut se comprendre le place. Alors, c'est un naming baquette, ba na bonne volonté, ba na mboka o balingi, ba tinda makoki na bango na banzelo qu'il faut pour ba libérer mboka wana, pour libérer mboka. Moni ba Rwandais avant ba occuper biso, ba Rwandais bazo kuta na Canada, les États-Unis bazo sangsa bambongo. Biso tozo mona bango, mais tozo mona une blague. Négligence ba okipa mboka na pona négligence po ba Rwanda ba osala ngo ba lokota bambongo o pona mboka na bango po ba libérer mboka na bango banini na ba Rwanda ba butubutu meta ba sangsa bambongo wana nzoka nde yaki po ba ya kotela biso et puis ba sala ngo alors biso be futu sangsa bambongo po to récupérer mabele na biso moni loko o papa yesu alobaki bato bazana parlement et bamsusu bazana ba moyen ça là projet au basal en côté pour pouvoir mettre en place et permettre bangoté de l'autre côté aux a peine à raison pour bateau pe mususu bazana baza capable ya ko sala misale belé mais ba possibilité là ils permettre mais comment yo olingi obana kotonga tant que mboka na yo eza occupé jamais au sale loko mokoté pour la qui même du solo moko il paraît na kini kuna tout moko fala sala musala alinga bongisa nzela que nzela ezala bien et donc ezala étendu pour ba trafic ezala bien ba bisinga que non il faut faire attention pour ce gouverneur à ville à Kinshasa soka moni a foutu amende. Comment expliquer? Ezama mingi papa. Oui, ezama mingi nandenge opesa exemple ya ko somba cercle pona ko kunda mtu soka kufi. Batu mingi basala biloko wana eza po babandaki ko viser loin po ba tia candidature na bango mais tant sikoyo azui fonction politique et sika obakoyi ko sa sikoyo loi moko collective pour servir na société okomona ba morgue ekozala nango kaka moto oleza malili batu bazaka na ba difficulté po bakendo kunda batu na bango ba terrain place bazo kunda batu ekozala mal entretenu et puis ekokoma sous cher lisusu pona kunda batu ngana lobaka eloko soto lobineti cercueil ekozala cher na mboka kwa Congo te quand même papa to raisonner na malam po ban c'était combien tout ça na mboka wana ba main d'œuvre il y a moins cher encore comment se fait-il que ekozala cher ezaka mutema mabe à peuple wana donc ninga koma c'est pour cela donc to komi ko passer na ba moment tout ça aussi quoi effectivement mutema mabe wana oyo bato bazanango de biso tolingite na kati ya lutte multiforme oyo peuple congolais azali komene kokotisa mutema mabe na lutte te
tolingi nde bakama kende liboso to apprécier lutte multiforme ndenge ezali ndenge tokobenga ngo multiforme eza na baforme ebele nde ba oyo bayebi mpe soki baza komona ete bango baza soki badémocrate soki bamodéré soki ndenge nini c'est-à-dire qu'il faut mpe oyeba mpe kosupporte kotolere mpe koaccepte divergence na kati nde yango moni lutte multiforme eza mpe exemple ya divergence na kati ya lutte plutôt complémentarité au toali nango ndenge lobamaki liboso ete moto moko akoka kosala bitumba oyo kuna na mboka ya République démocratique du Congo te tomonaki yango même na ntango ya ba Jean-Pierre Bemba milice bagroupe ya bamilice ezalaki ebele na rébellion wana te sikoyo ezobimaka ebele mais soki otali ata Laurent Désiré Kabila azwaki soutien mpe ya pays moko te mpona aya kosala bitumba na ye oui wana oza na raison ata pays moko te mais mpona likambo oyo etali peuple congolais il faut bazala toujours na boyokani po biso peuple congolais toza na boyokani te likambo bazoya nango mpona soutien okomona moto akomi komurmure mpona nini napesa nga jamais nakoki kopesa un franc ok yo kopesa un franc te mpona mboka na yo mais yo ofandi pa boye na mboka kuna bandeko bazali donc elingi olobaki okendaka mpe vacances te mpo soki okei kuna vacances okozala à l'aise te okosepela te donc eza kaka mpasi nayebi te soki papa Lwamba akoki kobeta se te me mboka wana nde nga namonelaka na vision à l'arrivée bakolibere mboka wana bakolibere yango ube tokolibere yango malgré bato mosusu malgré babilobela bato mosusu bazofinga mokonzi ya nzambo parti par là tozoyokaka bango mais malgré cela malgré même ba mauvaise foi ya bakongolais mosusu ke nakopesa te un franc na nga te na makambo bamboka wana je ne crois pas makambo wana nga malgré tout ça mboka wana bakolibere yango na bato moko boye alors ntango bakolibere mboka wana nde motu nyonso akozwa place na ye akozwa compte na ye na misala ya mboka fo baremercier bato oyo basalaki mosala po Mali lelo na Mali bato basalaki mosala lelo bakoremercier bango Mali alakisi exemple ke non oyo aza imposteur soki dictateur oyo fo totala makambo na ye baresoudre makambo na ye mais biso tozozela nini na démocratie Sénégal alakisi exemple biso rien alors faut sala neti mosala comme ça clair c'est tout comment tozobeta monoko ndenge nini c'est toza na bato te mais toza na bato mais alors topesana maboko so ligne moko déjà marché te toketi na boue marché te mais bozwa ligne mosusu etikalaki te mpo toyaki na des alternatives ya baélection na alternative ya coup de force bon ya baélection bon ekomi ntina suka esimba te esimbi te tokei na coup de force tosanga na kote na baosenga bakete po bato makasi mpe baza bangi mpe basala yango na makasi ozomona mais moye toloba mingimingi eza te baoka baa na foi balanda nzela yango bacontribue na makambo yango puis pour en finir un peu plus tôt parce que komo courir baane ebele déjà bato mosusu ya basuki ya pembese ebimi déjà donc fo bazala na bango na sa nzete déjà lero mais ezo retardé pourquoi ya solo bao baza na foi baluka barejoindre bacompatriote oyo batelemi makambo ya mboka et puis c'est le moment ezala lelo lobi te mpo balobi ndenge eza koumela faiblesse mpe koya na bao baza fatigué alors soki yo omoni na lutte oyo déjà okomi fatigué okomi kolemba fanda quelque part tika bao bazana na batterie na bango ezana bien chargé bamema bacharge bazokende nango soki balembi bakofanda mpe bamosusu la lutte continue toza na besoin ya bato te oyo bakoya kodémoraliser bato koloba n'importe quoi mpona koaffaiblir bato toza nango besoin te pour le moment ya solo esengeli toyeba kososola principe oyo ya lutte multiforme yango nde moto ezali kosangisa biso yango nde moto ezosangisa biso pamba te yango nde elakisaka makasi na bitumba oyo bato bakobunda mpona but moko
tokoki kodiscute na bamoyen eza ndenge nini bana kuna bazozwa moyen boye bazokende boye osepela na moyen wana osepela nango te kasi soki but wana nde oza kosepela nango eke tokomi na situation oyo ndenge balobaka tous les moyens sont bons mpona kose débarrasser na situation oyo ezali kotia bato na pasi mingi koleka nde tokoyeba sikoyo ndenge nini tokoyeba kopesa lisungi na bandeko na biso ndenge toza na bango na studio sikoyo awa tokokaba na bango masolo oyo boyoki bayeba kolinga koyeba mingi bayebi Emile Luamba Ikoko pe boyebi ye bokoki kokontakte bango bakoyebisa bino susu mingi pe boyokaki Radio Bendele soki bokoti kuna pe bokomona ndenge nini bokoka kosala mpona koyeba komema contribution wana oyo penza ezali kosengama na bopolele elingi oloba ete bokoki pe kotuna ndenge nini mosala mokokende boyokaki boyebi eza mpona kosikola mboka lokola eza mpona kosikola mboka nde yango wana eyi na ntina mpona kopesa attention na appel oyo message ndenge bokoyoka solo tozali na ntango oyo tokosolola tokopusana na ngonga 20h mpo tokende koclôturer programme na biso nde tokosenga lisusu tokoba na masolo oyo na ndenge ya kokende koclôturer yango mpo toyeba ete tobosana te likambo soki tolingaki toloba tobakisa tolimbola malamu ntango yango oyo mpo tosala yango ndeko Emile Luamba ndenge nini po yebi tolinga kokaba na yo mbangu te po ozalaka makambo kitoko oyo olingaka koloba te kasi olobaka kaka tokomokende na clôture ndenge nini nangi dokwa tokomokende na clôture nalingaki na pesa un dernier mot na batelespectateur bato balandaka biso nayebi ke parmi bino bapatriote mpe baza ata tozomonana te me bavoi bozoyoka mwa message atoza d'accord te eza kaka te tout à fait ozalaka d'accord na interlocuteur na yo même si oza d'accord te c'est toujours bien parce que c'est une divergence et une richesse mais l'essentiel yango fo totalaka l'intégrité mutu fo azalaka intègre atoliaka banguba ozolia banguba tout ça mais fo ozalaka intègre donc so likambo omoni déjà ke ezobima na nzela fo oyebaka koboya yango surtout so eza bamakambo mboka oyo eza essentiel ya bavie ya bato donc ebele fo oyebaka koboya yango mais bahomme politique na biso ebele baza ndenge wana te na peuple na biso mpe ebele bato ebele baza ndenge wana te mpo toyokaka bango na babare bamasolo na nzela donc ozoregrete kutu congolais lokola yo biloko azolubimisa mpo na mboka donc malgré cela tokolibere mboka baoyo bakozala wana bango bakolibere mboka malgré baoyo bakosala na bango eloko te mais bakolibere yango quand même alors na souhaité bino en tout cas bon week-end et à suivre prochainement tokodévelopper nakanisi na koyela bino message peut-être mpe ta mosusu tokomona na su te ntina libération ya mboka ya solo Emile Luamba penza mabolobi eza motuya pamba te makambo efandi nde wana kesengeli koala intègre likambo oyo eza kokende na likambo bomoi ya bato ebele eza mpona société esengeli kotala yango na ndenge ya kebakeba epe soki mabe eza wana korejete yango ndeko Ikoko nalingaki nabakisa mpe nalobela lisusu likambo nazo koloba de temps en temps ke peuple congolais bisika nyonso bozali bokitisa mitema bokoka kosoutenir bitumba oyo tosala yango na mwa mike oyo bozala yango ta mosusu okomona le mosusu opesi de héros eza moke te tout fait nombre oyo ozala yango opesa tozala yango vraiment besoin makasi mpona lutte oyo tozali na yango bino baye bozala bandako baye bazolanda biso na misala en tout cas nzambe abatela bino apesa bino makasi bayo bazolela butu na moi mpona makambo tali mboka nzambe afortifie bino po biso na bino
na bano biso toza kobota pe na bakoko na biso bakoya tokende kojuire na mboka na biso. Solo matondo pe ndeko ikoko ndenge obimisi malaba na motuya poto ebete esengeli to bunda ezali kaka pona biso te pona bana na biso bakoko na biso bakitani na biso nde yango wana tina ya lelo totelemelaka bitumba po mingi batalaka kaka soki na bomoi na ye eloko yango ekochange nango te amoni pe tina te kasi yango eza kolona nde esengeli kotelemela po ekitana maloba kitoko penza botondi mingi na bino banso bande kwa radio lisanga oboki ezaki babino yesu kitenge tozaki na poka lelo lisolo na emilwamba pe ndeko na biso ikoko nde topesi bino weekend elamu esika nyonso bozwami poso moko ya mardi na 19h tozala na bino lisusu ndenge tozala na bino ntango nyonso en direct chaque mardi chaque jeudi de 19h à 20h pe totielaka bino na internet baradio oyo baprograme ya radio eleka botala na www.lisanga.nl bokomona pe na YouTube kuna totielaka bino Facebook na biso ya lisanga congolais Stone bokomona pe ndenge bokokutana na nyonso oyo poko elamu esika nyonso bozali tika ete tozala na ikenge aro iporika nambe orari soki orari mbera yango yo Okatimini kunelbe ya Zumbel Bibi grosso modo na marka bisolongo Badimitri Mourandel kakomi pe ko parlementer Tropicana alors que barote Baya Vitofer Corinthien plein de maladies Mosikala makudiste vimi na jara saoudi Bakosovole ngando na système Egusa Mekalafino fore koni babela kwa kara Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des sauces de gens Et pas dit doyogo, chez nous aussi Nous avons des taximens Mais taximens ya harare Akumela kumbia toti la mutukawana na matate Omona umotazu bokondila Ule famina eba savule kumbele ukare Mwaste mai na konti ya loshinto Me okontrerando epesi esa mekoti mokulu Mwana na mwana bendelingo Mitelengano ya le noiro Abosa niza makungu ya mo atikeli gambala etikele kakamo Pakungu, pelekete, mandombe Wabela dio nouvelle églita Kangama na fumu kimbangu rendez-vous na kamba Les morts ouvrent les yeux de vivants. Rien ne sert de kundabatoire. Il faut partir chez des Kokoloko avant qu'il ne soit trop tardino. Potoloba qui est bébé en bois, matangate.